Tala mabomba mi ya ndenge wana. Bande konanga, na pesa bino histoire. Na pesa bino vérité, ma maman congolaise. Ma maman na ngai, bande konanga, na pesa bino motema eza sanduku ya makamuso. Kipavita a traversé plusieurs femmes au Congo, na pesa bino de là. Kipavita a traversé la vie de plusieurs femmes pour Amilatama. Maman congolaise, na zo pesa bino solo. Kipavita a traversé a koye pa songolo oyo. Et c'est tout ça même ba audio ya Kipavita eza na défi na biso. Bandako mona Kipavita azo bimela bango na kombo ya Kipavita. Babi prophète nene do to rotuna ba ko benga ngai. Ngala abibeli bino to ta prière. Kipavita za bimela bango. Mais lelo babima na royaume. Pona nzoto, pona musuni. Pona makambo besoin l'école cherche. Babima na royaume, batika Kipavita wana. Ba mama boni na royaume oyo ba yen esprit Kipavita. Na yebisa bino. Kipavita même na yebi oyo kutu baza na royaume te babima oyo nga na yebi tozala bango presque toutes les mamans oyo baningaka Nzambe Yesu bamilobaka ke baza ba Kipavita. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai, papa. C'est vrai, papa. C'est vrai. Vrai, papa. Vrai, c'est la vérité, papa. Maman congolaise nyoso. Maman congolaise nyoso alingi azwa Kipavita. Comme honneur ya Kipavita. Ngana sa Kipavita. Na lota kaye na ndoto. Pour Kipavita esprit na ye eyeleli ba maman congolaise mais Kipavita zo tala mitema na bango. Moko penza tozo so na yebo na téléphone. Na muni pena Kipavita alati bilamba pembe. Elamba pembe akufile da mutina mutu. Na mona na ye oya kufaki. Mona naza na panzi. Nazo mona Kipavita. C'est clair bilamba pembe lokola bata. Na yebise ngabi obina zo sola wana. Kipavita za na panzi na yo. Donc Kipavita zo kote pai na yo. To mona ko benga memi Kipavita. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi tozoloba lelo te parce que c'est la terre na molimo toyebi nazo sambela ensemble Nzambe alobi kopesa exemple wana te na leki. Donc Jacob amonaki ki soki occasion moko arate yango pona yevi na ye ebebi. Est-ce que tozo sala na royaume pona nini bo tokokolo baka bato bazokima te eza na ntina te oya kimi eza vi na ye engagé ye na ndenge na ye bito toloba oyo baza présent bazala na erreur te yango na lobi botalaka banzoto oyo bozomona na kati ya royaume te mais tala objectif na yo oyo azali Jésus-Christ de Nazareth. Soki yo yebi ke Yesu azalaka na kati ya temple oyo kota na kati ya temple banosolo na Jésus kutika yete mama oyo azalaki na makila ya 12 ans asalaki nini bino moko boyebi mama lelo bokoti na côté ya inimitié avec le diable bolimisanga pona naloba yango parce que vous associez trop le diable, c'est par le matériel, par la méchanceté, par la séparation, par la colère, égoïsme, vanité, makambo bene bino ba mama bino defo botonga ba papa bino defo po bino oza ndako bino oza symbole ya maison. C'est ça que l'église ne ressemble pas à une femme, parce qu'une femme, c'est une maison de Dieu. Hein?
bino ba mama bozali oyo bino fo bosunga penza mibali po mobali trone na ye koyeba na partir ya mwasi na ye mais bino ba mama bolali pongi trop bino ba mama bokoti na diable mingi yango na papa na ngazoloba mwasi oyo azosala makambo na ndenge na ye mobali na ye ayebite azokotisa ba diable na kati ya famille na ye. C'est ça que les femmes font aujourd'hui. Dans naïf sabino bola na makambo ya bamboka oyo tofandi te que mwasi na mobali baza égal. Non, bola na biloko wana te. Tolanda Bible. Tolanda oyo eza na Bible. Na ningina kede peno musika te na ngai kaka na pesa exemple ya Jacob ndenge akangamaki na Seigneur ke atika yete di apambola ye asututi na ye osomona me biso totalaka ndenge mitema na biso ezo refléter na ba fausse pensée mutu musu alinga aza na ezoba po kaka azwa lipa na ye na yebisa bino mutu mususu alingi banyokola ye po kaka akoma na some ya ngomba ndenge mama na lobaki na ndimi na lia mikuwa ya ngai mbwana ndimi na lia mikuwa ya bino na likola mesa na ndimi na lia mikuwa mama na po sauver mwana na ye Jésus atela lobi mama mwana ye salisio asambela ki pona mwana wana te asambela ki pona mwana wana te na bisa bino mwana na biso pona loba kombo te azoluka Emmanuel pona sambelela ye kaka pasi azalaki nango koluka azoluka azunga te douleur na esekenda ke asambelela ki ete pona koyeba le privilège de la puissance de la divinité nous en avons osomona mama na mwana na ye abikaki mais ba disciple balingaki même te mwana wana Yesu asimba ye obia lobela ye anzo chabiso makelele tindika ye kende kuna po ba yebi bazana fier ba yelo ko bazana ngoza fier pona bango ino ba kongole bozane loko eza fier na bino vous les sabotez complètement yangona mama na biso wana somona mwana ya kuba oyo c'est parce que vous les sabotez tant bozo saboter bozo komisa ya koma lokola poussière oyo binzambe nga manifesta kate to comme na tango suka maintenant to koloba so ba prophétie mingi te amwe ba témoignage lokola o bino bozo ya kopesa biso ba témoignage wana nde siko to koloba ka posiko yo to yeba ezaka ka papier lite mutazoloba biso tout ozoloba ngo ozomona faites attention. Et le bib, Mama Julia, ce qui n'a pas combo na ye, et zali bomo na ngoma bete, parce que ça volonté en Zambé et permettre ya koloba na moment oyo. Na lo ba rappel ba combo na bino, ce que ça chapitre na yo, momo to kolobela yo, distinction zalité. Osomona, koyoka ndenge ya lobinga na bi o eza Julia te mutazoloba o eza Nzambe mutakoloba na kati na ye. Et ça qui Julia te. Na ibaki papa na nganda zakolo tanga bano pesa conseil ko yoka oya zali bosonote ko yoka ndeko na yote ko yoka muninga yoka Nzambe mais bino bozalaga soko komi na du obeti ba telefone ke mokili mobimba batu wana pasa ba Nzambe te na yebisa bino na royaume erreur bino bozo sala tango ba yebiso kende tamo pembeni bokomo benga même na famille na ngapona kwa kizenga ye bo benga Jésus Christ de Nazareth bo funda ngai pa ina ye bo keno ko benga bandeko na ngai te to bo benga ba apôtre te bo benga Jésus Christ Nzambe lo banzambe pona nini asali ngai boye pona nini bo keno ko funda ngana ba apôtre te na bandeko na ngai te. C'est ça que vous êtes en train de faire. Kende directement na Nzambe kwa zoyoka yo. Et puis Nzambe na ubino bozo no funda ngaiza ka yemo ko elinzaza. Oso comprendre. Donc yangona ignorance c'est ma bé, ignorance c'est ma lamute. Ignorance n'est pas bon, n'est pas bonne. Obengi ndeko na ngai tana makamu yana yasali Nzambe lobina lobelango. Nzamba lobi lobelango obengi
frère nanga opesa ye rapport esalami muto yo bengo yebi ndenge azali muto yo bengo yebi azalani obi ignorance eza la moitié de la mort yo pena so komi pena na niveau ya kote ya biso na royaume osali mwa escale obandi kobenga bana royaume mpona ko andirsir ko kitisa foi na yo eza mawatro eza pena mawatro nde yango moni tant tozo teya tozo partager parole tant tozo partager parole tomemaka Nzambe ça vous oubliez tout ça beaucoup tomemaka Nzambe ozokono tia bato ya musuni liboso Nzambe po yo makanisi na yo e olingi ba honore yo po o akize mutu ba honore yo olio fukama olela na Nzambe panda na yo ata kimia panda na yo ata kimia obandiko akize muninga ngai tango nazalaki kala siko na lobango susu te soki nazwi problème te ndenge nazaka toujours persécuté soki komelinga na lobaka na Nzambe ta musonga mutu nasalaki mabe po ekomelanga boye toujours na oloba pa Nzambe na ngona ta musonga mutu nasalaki ye mabe menga na moni mabe na salite mais na lobita musonga mutu nasali ye mabe limbisa biso. C'est ça que j'ai parlé à mon Dieu. Mon Dieu est témoin. Nazalaki kolinga ko condamner mutu wana te ta musonga mutu nasali mabe nde yango na Yesu ayaki komema croix po mabe nyonso eya na kati na ye po alongola yango. Il faut ozala na sagesse ya koloba na Nzambe. N'aimez pas toujours accuser. Dieu connaît toutes nos pensées. Ayebi yango nyonso ayebi a perdre de loko moko te. Bon, ok na chapitre na biso lelo est-ce que na komaki makambo nani bapesenga voilà, ok. Conférence du vendredi le 16 juin 2023. Thème na biso lelo ezali Nzambe alobi nzete ekoki kokwea te ezali mai ya molimo. Emmanuel azwi contrôle ya mabele nyonso. Na répété, Nzambe alobi nzete ekoki kokwea te ezali mai ya molimo. Emmanuel azwi contrôle ya mabele nyonso. Na mwendo tika mabele o ezalaki te esala eloko te azwi contrôle ya mabele nyonso. Tu vois, donc totanga na no prophétie bongo tokende na oyo tolobeli ya nzete. Awa nazoka Nzambe azoloba Emmanuel, Dieu vivant. C'est ça la façon que moi je prie. Emmanuel, Dieu vivant. Emmanuel, Dieu vivant. Jésus-Christ, Dieu vivant. Parce que na invoka Nzambe. Ndenge nga na sambelaka. Papa na jom salobi o invoka ndenge Samuel azalaki ko invoquer. Ndenge Samuel azalaki ko invoquer. Élisée asambelaka ndenge wana. Jésus nakuta na ebo face à face na na situation moko bo na bando ko invoquer Jésus. Azomona na te. Ngala totana na likolo. Arabima likolo azomona na te. De moment l'autre. Ba nemi ba cercle nga. Jésus azaneka wana na pembeni nanga. Azaneka wana. Mbala moko tanga monisa mibo. Ba nemi nyonso baza disparaît. Mbala moko alobi nanga le roi de Samuel. Le roi de Samuel, tu es libre, kende na yo. Abenga le roi de Samuel. Et tungisa kinga mingi pona koyeba. Le roi de Samuel ngolo banele. Le roi de Samuel ngolo et tungisa kinga makase. Ina ne aprende na koyeba. Parce que
ba Israélite nde balelaki pa Samuel apesa bango roi balembi ba juge bapesa bango ba roi bango moko bapona roi na bango nzambe alobaki ya kolela na yo te sala ngo bango balingi bazo sala ngo epai na yo te basala ngo epai na ngai. Samuel acceptaki bango pona bazwa roi na bango yango na nzambe abenga le roi de Samuel kimbo na Yesu. Donc Samuel nde aza numéro 1 ya koloba na Israël siko bozwa roi euteki na mnogo ya Samuel yango na benga le roi de Samuel. Ça c'est la sagesse ozomona. Bon après na yoki nzamba lobi Emmanuel azali esika nyonso yango na tozoloba Emmanuel Dieu vivant nzambe siko ya répondre nga Emmanuel aza esika nyonso ngoloba aza omniprésent azali vivant to mona kateke Emmanuel kaka ta kozomona ina musuni alali awa alamuki azosola na bato Emmanuel asuki kaka wana te. Emmanuel azali esika nyonso azali mystère ya esprit na nzoto ozomona toleki wana lundi le 11 juin 2023 awa 2023 na 4h45 yango na sujet tonu tolobela yango yo nzambe alobi nzete ekoki kokwea te ezali mai ya molimo. Emmanuel azwi contrôle ya mabele nyonso mobimba mabele nyonso pona nini nzambe alobi yango tolobaka boye soki nzambe alobi biso likambo alobi na ntina nzambe alobaka en 21 alobaka na cause likambo boye songolo to penser na ye moko nzambe alingi asala makambo na ye. Nzamba lobi au commencement était la parole qui était avec Dieu et qui a été Dieu et qui se fait chair a comme nzoto liloba et comme nzoto nzambe na bomoi pe na nzoto wana na révélation ya royaume. Siko toza siko na sujet moko très important nzete ekoki kokwea te nzete oyo ekoki kokwea te ezali nzambe. Nzambe azali nzete. Pona pesa bino exemple moko simple. Jésus ntango bamemisaki ye croix abandaki kokita nango tina bagenou mais akwesaki croix na mabele te okweyaki te. Abandaki kokwea kokita na bagenou na nzete puma akiti penza boye me nzete ekweyaki te atikaki yango te na ti na kikulukuta. Nake na deuxième exemple prophète Moïse bazalaki ko attaquer na désert kaka na ba Israélite pona nino memi biso so tozaki na biso bien bazalaki ko menacer po ba botola ye sceptre de l'indépendance le sambuka bazalaki ko landa e ko menacer ye po ba botola ye nzete wana azalaki nango sceptre de l'indépendance kane na ye me atikaki te azalaki nango boye aselese te nzete wana ekweya atikala ekokwesa ngo te. Ndenge nayebisa bino physiquement ozomona croix spirituellement ezali foi na yo ezali cadeau oyo yepai na yo bazolinga babotola yo yango mais on se laisse faire te nzete wana ekweya po nzete wana eza
représentation na yo eza vie na yo soko kwesi yango yo pe okweyi yango na nzambe bakwesaka ye te nzambe ntango ye pai na yo kolika kokwesa ye te po nzambe ye moko akoki kokwesa nzete na ye te po ye moko azali nzete nkembo na Yesu toke wana napesi bino premier point ya moke. Deuxième point, eza arbre de vie. Nzamba zoloba na mystère na ya le nom du Père du Fils. Alobi to kende, alobi to rapidité, arbre de vie. Po basimba yango te. Basimba yango te. Sino te bakokoma lokola biso. Donc soki basimbi yango nzete ekweyi. Muta masomo kako simba nzete akomi na Yesu koyo na vie nzete kweyi. Donc Yesu na contrôle te. Kukweyi ningolo bakaka teke ezalaki boye kweyi non. Et perdre capacité nango mais ça toujours nzete. Kumba lobiti. Ensuite capacité na ye au nom du Père du Fils le Papa Jésus-Christ et l'inzeza to kende to empêcher bango ba simba nzete wana te. Tango ba komona ba tie des chérubins. Ah, kembo na Yesu. Ba tie des chérubins. Ah, même sabino ba des chérubins na ko sakana te baza ba puissance divine. Ngai yangona ngai pai na lobaka makamu na yebi sakabino na mi yebi oyo nga nazali papa na nga yebi oyo pe nga nazali témoin na nga. Yangona na yebi sakabino ke atana beli ndenge nini na lobaka lukuta na bino boko kokangai te po nzete ekoki kokwea te po ba chérubin wana fomo na bango badningisaka nga na lenga kasuki basa kwa paraître nga na ba fort. Ce sont des anges très puissants na zo sabino lelo hein. Ce sont des anges très puissants. Puissance divine est dans la katiaba angelouana. Et dans la katiaba angelouana. Puissance divine. Bazali très sévère. Très sévère. Yako sakanate. Bazali kola ba ange mususute. Nga tango ba leka galanga di boso tango nazoye babango te. Nengo basa ba ange ba ile ngale. Problème. Tango so nazo sambela so na chemu tuna ngabo. Tango na kutomola bo. Na munika oya songi bo. Na ningani. Kapi ba puissance mise. Mais nazalaki ko banga te. Nazalaki ko banga te. C'est la puissance divine. Ba monisa malokola ba lion en instanti. Ba lion mi bali ba tellement beau. Instanti. Ba bimaka ba esprit ange. Ba bimaka na ndenge nzambe alingi ba bima. Nde wana ezali force ya protection. Il y a arbre de vie et quoi y a kate, ce sont la réponse. L'arbre de vie ne tombe jamais. Nzete et quoi y a kate. Nzete et koki kokwe ya te. Unzamba to rapidité arbre de vie. Sinon te bako simba yango bako koma lokola biso. Kembo na Yesu. Ba rapidité Adana Eve qui dit ba et pas ba benyana ki bango batiki arbre de vie. Même le diable n'a pas connu là où se trouvait cet arbre de vie. Attention moi nango ba bazo comprendre ngote. L'arbre de vie. Ah bino bozo mona ngabo est-ce que vous pouvez pas ngana sala? Je pose la question. Diable azo mona nga? Est-ce que diable a pas ngana zali? Je pose la question. Est-ce que diable a yebi et pas inga nazali? Mais nazo lo bango, okoya osimbi nonga, mais tu ne sais pas là où mon père m'a caché. Tu ne sauras jamais. Oyebite. Ozo solo nanga, oyebite et pas papa nanga bomba ngai. Wana na bisabino lelo. Ya na ba makamno se sama kambe kolobate. Ozo mona. Donc nzete ekoki kokwea te. Ezali mai ya molimo. Ezali mai ya molimo.
vous rejetez l'arbre de vie et vous négligez d'avoir être béni par l'eau de bénédiction. Maya mulimo. Oye pesaka vie. Maya mulimo ngoloba. Maya vie. Maya vie. Maya mulimo. Yangona elinzeza fanda la simple. Ozo sona beaucoup yeba kotute. Nazana bana nanga misusu lokola ba mama Jésus Deborah, ba mama Emmanuel, ba papa nangai, ba papa ba kana ngolo ba komote. Lelo Julia aye koyeba. Pourquoi? Parce que Julia alobaki na koloba iloko te Nzambe akolobela ngai. Nzambe atie fondation ya foi na ye. Et on a toujours parlé la qualité, donc la détermination. Qu'est-ce que je peux dire là-dedans? La valeur, l'impression, la puissance de la foi. Puissance de la foi. Et vous t'avez quand même téma na yo. Na mo téma na yo na ebisa yo. Et que vous t'avez yo moko na Nzambe, pas quelqu'un d'autre. Pas intermédiaire. Pas intermédiaire. Si tu veux connaître ton Dieu, n'allez pas à l'intermédiaire. C'est toi entre toi et lui. Quand il t'a créé, personne n'était là. C'est lui qui t'a aimé et il t'a fait apparaître dans le monde. Hein? C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Ngaye. Na ressemble Nzambe te a forcé pour na ye Nzamba yebi onazo. Il connaît ce que je fais. Il a été déterminé forcer sa foi, endurer sa foi avant la fin du temps, et sa foi l'a éprouvé et manifesté Nzambe na ye abandi kopime na ye abandi kokota na kati na ye abando sala démonstration. Il faut connaître Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, soko yebie okomata sans negescalier ezalaka. Ozo kende sans fin. Akomatisa yo sans fin. Okomata sans fin. Nalobi sans fin. Yangona Emmanuel basali humble. Tu ne peux pas connaître Emmanuel. Ce qui au côté na kati na yete. Kembo na Yesu. Yesu. Donc, révélation oya nzete, eza munene mingi. Ce que botali na image wana totie univers, totie mai, totie branche nzete, eza na 3 branches, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nzete on eza Emmanuel. Je suis venu sur Emmanuel. Je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. Yo kanisi aye et pas un moutou, non? Aye pas Emmanuel oaza mabele. Fona lona planté. Ba plantaka na mabele. Est-ce que ba plantaka na moutou? Moutou wana ye mokope aza mabele. Ye mokope aza mai. Ye mokope aza mupepe. Ye moko azali moto. Tembo na Yesu. Tu comprends maintenant? Donc ça vient de ta foi, de ta puissance à ton intérieur. Afin que Dieu le découvre. Yangana nzamba lobi motema ezali sanduku ya makambu nyonso. Yebisa bango balongola ba nyoka na mitema na bango. Na banaki ko solola na mosala nzambe na loba kompote pesa ba secret. Mais tant que betenika na fona Dieu na bano mona nyoka bano kota na motema na ye. Na bien so kota ale na frapper nyoka wana. Na frapper ye. Abaniki déjà kokota. Siko tala pourquoi? Pour papa aye asolona elinzeza asolona mona na Emmanuel. Hein? Mais lokola alinga ki Emmanuel alinga ka Emmanuel. Emmanuel pe na molimo santo alingi. Emmanuel paso sala sona ye. Ce qui jour na benga ki Emmanuel te. Nyoka na nga ki akotela ye. Mais ko benga Emmanuel ngolo ba physique kaka boite. Ko benga Emmanuel na molimo. Abanda ki ko kanisa na benga Emmanuel na lero la nyoka komba e banda ki déjà avanzo anga komba e banda ki.
Yamona nazo Sabino. Eza mingi oto ko parler na sujet oyo ya nzete ekoki kokoya te. Nzete ekoki kokoya te. Soki yo lâché yango okoyi, yo muto kokoya, mais nzete kokoya te. Nzete ekokoya te. Jésus n'a pas lâché la croix. Pour nzete wana ezalaki ye moko. Pour nzete wana ekotisa makila basalite ya batu. Pour makila na ye eya kokota na kati ya nzete wana. Masumu ekauka. Comme ça le monde est sauvé. Batu bakomona kaka ba démonstration ezali lokola moi eloko moko bozo ebate. Mais c'est la sagesse de la parole de Dieu. Nzambe atambolaka na ba sagesse élevée. Il faut que luka nzambe na mozindo po koma na sagesse wana. Poko luka nzamba banoko tinda prophète Jérémie tambola liboso na bango sala neto yoki soni bango bakoloba bonga zo tambola lokola muta yoki soni ndenge prophète Jérémie aleki azela mbati azo tambola orka nzamba ko frapper Israël prophète Jérémie azala ko représenter Israël una yebisa bino une personne représente une nation bino bozo mono bozo ba millions de personnes. Mais une personne peut vous casser. Il peut vous casser la tête. Une personne. Nzamba salanga na mutu moko. Tanga leki. Paysan bonga zo tamula kwa mtazo ka soni. Lika obandiko. Kusekaye. Kuse moke na ye. Mais ba yeba kiteke bango nde ba ko tambula na soni. Tangu Babylone aki kwa cercle bango. Tangu Babylone aki ko kanga ba ko na soni. Mais nzamba salanga on a Jérémie. Tambola bakozala boye bino photo lingato ba qui cédé là to lingato ba qui cédé est-ce que ngana zo sabino na préparer yango na zakana bana nzambe tozo solo là na préparer yango c'est lui qui est à moi, c'est lui qui vous parle, c'est lui qui est à moi, c'est lui qui vous parle. Nzambe adala na penser oyo utina mutute ya yemoko ozomona nde yango na bande konanga soki toke na mai ya mulimo na ebisa bino jour wana ndenge batu bazo maltraiter nga papa na nga bon alobi na lobango te tolo makambo lekite omona azana contrôle nga ndenge nazo sona bino bozo mona ma mususu aningi na lobo donc mai ya mulimo eza kubika. Mai ya mulimo c'est la même la parole de Dieu. Nzete ya molimo, c'est même la parole. Arbre de la vie, ezali parole. Arbre de la vie, ezali parole. Et mon semina. Et mon semina balé. Et mon semina ngomba. Ngomba azali Jésus-Christ. Pour aza élevé. Ya mabele mobimba. Ya wana papa nanga zoloba. Je t'ai créé comme la bénédiction du Congo RTC. Je t'ai créé comme la lumière du feu pour faire briller le Congo et le monde. Je t'ai créé comme la flamme de l'or qui se voit en forme de la couronne. Et cette couronne sera aperçue dans tout le monde par laquelle j'ai vu plusieurs personnes étaient vues devant mes yeux comme les étoiles du ciel. Et à l'objet le Saint-Esprit continue à parler. Le chapeau, soit la couronne de Joseph, a été envoyé à toi, Éline César, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Donc, je suis la lumière de la RDC et le monde. C'est moi qui fais briller ce monde. Maya bomoi. Maya bomoi. Nzete ya molimo. Maya molimo ya bomoi. C'est ça. Yangona papa nanga asalelanga sagesse na parole na auto yebisa bino. Dieu t'a créé comme la bénédiction du Congo RDC. Mais le Congo souffre. Pourquoi? Parce que
mon anabiso Julia amoni keba boyi mutoyo akubuki akomintina te. C'est ça le Congo souffre. Ba Congolais pe ba komi ko kubuka parce que ils ont rejeté Emmanuel. Ils ont rejeté Emmanuel. Ba Congolais ba zo kubuka. Ba divorce makambo bele. Kimia ezali susute. Mais moi nana biso comme témoin encore. Azo mona ndenge papa na ye azo kita na trône. Na lumière de gloire que Jésus-Christ azoloba oya mokazo benga papa Elinzeza azoloba bozu kimia ya libela pe alobi lisusu je suis Emmanuel parmi vous. Yangona esika mama na ngai Deborah alobaki toloba yango. Nous parlons aussi de la Bible en KVT. En KVT, ce sont des choses qui ont été prévues pour la fin du temps à Emmanuel. Jésus, combien de fois a lobby, le royaume est parmi vous. Le royaume est parmi vous. Cherchez le royaume, car le royaume est parmi vous. Lélo Julia abimi témoin oculaire. Yakomona, c'est lui qui parlait, le royaume est parmi vous. Jésus-Christ, le royaume est parmi vous. Il parlait de lui-même, Jésus-Christ Messie. Mais les disciples ne comprennent pas qu'il y a un côté. Le royaume est parmi vous. Mais il parlait que moi je suis le royaume, je suis parmi vous. Alors, parce qu'il a réservé ça pour la fin du temps. Ça a été réservé pour la fin du temps. Jamais tikala kikoloba ngai naza royaume. Alors, non. Alors, il parlait de deuxième tour qu'il doit revenir de l'esprit du Père, le consolateur. La Bible le royaume est parmi vous. Julia Yokina Munoka Papa Linzeza, je dis, je suis Emmanuel parmi vous. Je suis Emmanuel parmi vous. Oh papa nanga lobi, bino bozo kanisa Emmanuel bisoto lobi la kaza Emmanuel nini. Emmanuel azali ebandeli. Souka yalikambu nyoso. Emmanuel est toutes choses, toutes le commencement, la fin, il est toutes choses. Papa nanga lobi, c'est Emmanuel David Elinzeza. Pour nous comprendre, pour nous Emmanuel Morubino pour éviter. Parce que vous priez le Dieu que vous ne connaissez pas. Vous priez le Dieu que vous ne connaissez pas. Bino bolingi bo sambela nzambo bo yebite. Bolingi bo sambela nzambe obe bo yebite direction na yete. Même wanzambe na kuruze ya croix ya Jésus-Christ ekiti lelo poto yeba oyo to sambelaka azanane. Il est un dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Julia abimi témoin bénédiction ya monde mobimba. Je vous dis la vérité, hein? On a mon thème. Nazo kumisa papa na ngai, nazo kumisa ete. Nazo ko honorer, mais nazo kumisa papa na ngai, Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est la volonté de Dieu. Makamno c'est ça la volonté ya Nzambe, c'est la volonté na biso te. Nzamba tali motema na ye. Dieu a vu son cœur. Motema ezali sanduku ya makamnyoso. Bino bolingi bakitisa binote. Bolingi ba conseiller même binote. Bolingi kaka bino moko na makanisi na bino ya la chair, ya nzoto oyo molimo santa zate. Et puis mokili mobeme koma kaka ngana za na Saint-Esprit. Molimo santa lobelanga, est-ce que toi tu connais le Saint-Esprit que vous priez? Ça, c'est ma question que je demande aujourd'hui. Vous parlez tout le temps. Saint-Esprit Yebisinga. Mais quand on voit la façon que tu marches, vous n'avez pas le Saint-Esprit. On parle bien Saint-Esprit. Saint. Mais ce que vous faites, vous ne faites pas que
le Saint-Esprit aime à toi de faire. Mais vous parlez toujours de Saint-Esprit. Je commencerai maintenant à vous prendre qui est Emmanuel, le Saint-Esprit. Il faut que Emmanuel Azanani, Saint-Esprit Azanani. Saint-Esprit, il n'est pas n'importe qui. Saint-Esprit n'est pas n'importe qui, il est Dieu. Oh, Saint-Esprit, yo kanti nzamba yako yebso makama buzoba. Nzamba yako kota na motema na yo, ayebso ka makama buzoba. Ya ngono bozo souffrir. Parce que la Bible déclare, ne parlez pas le nom de Dieu en vain. Est-ce que vous ne connaissez pas ces versets? Ne parlez pas le nom de Dieu en vain. Saint-Esprit, pour méditer, de savoir si c'est le Saint-Esprit qui est dans la vie. C'est un esprit piton. Et le barabaza, biso to mona on a royaume, to un esprit piton. Et sur le bazan baza Jésus. Toute l'expérience on a déjà. Et cet esprit nous surtout yo mona et sur le bezali nzambe nzambe. Non. Dieu est Dieu, Dieu demeure Dieu. Il y a un toujours là. En réalité, en vérité, Jésus-Christ est sauveur. Personne, aucun prophète, oya yeli na serment wana. Asate. Aucun prophète, aucun homme de Dieu, oya yeli na serment wana. En réalité, en vérité, Jésus-Christ est sauveur. Hein? Bogomona serment oyo Julia zoya na ngosusu eza susu terrible. Wana eza ya mawa. Eza ya mawa. Pour mon papa na bino ndenge na zo souffrir. Bon mon teke pour na za bozo mona nga bien mais boyo ndenge na zo souffrir. Vous ne connaissez pas. Hein? To changer mitema na biso. Totala kalisusu makanisi ya musuni te. Makanisi ya la chair te. Totala kaka nzambe. Na kolakisa bino secret. Eza nango secret po eza na Bible. Na Habakkuk 2:3. Il faut chercher à être en silence. Soko lingo bano yoka nzambe. Julia lobi. Na kosenga nzambe te. Nzambe ayebi déjà. Nzambe ayebi. Il a resté quoi? Silence. Habakkuk ezoloba. Reste silence. Et ça, dans 53, il y a Ésaïe, verset 7. Le silence est le symbole de la victoire. Oh, il y a une révélation dans le royaume. Restez silence, ne parlez pas beaucoup. Il y a Julia, mais Julia, il y a un royaume kakasika. Il y a un royaume sika, il y a un royaume. C'est ça qui me fait étonner parce que Saint-Esprit sera continue il y a un royaume. Dieu n'a seulement makamba royaume. Bolanda nenga soloba. Ngai na yebi nzambe akolobela ngai. Elle a resté silence. 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 Parce qu'il a cru que ce Dieu va lui parler. Dans la fin de silence. Na prière. Bachemutu na se ayoki ba yebisi fukama. Elle a resté silence. Un moment privé, c'est Fukama. Abandiko yoka. C'est ça, Habakkuk 2:3. Habakkuk 2:3. Abandiko yoka. Abandiko yoka clair. Ndotote. Ce n'est pas un rêve. Abandiko yoka. Là, vous écoutez le Saint-Esprit. Là, vous écoutez ton Père Jésus. Abandiko yoka. Fukama. Tant on a ça là, cours prophétique na New York, na kataki angopo, tant on a bando yoka nzambe, na lingi sikona exagéré, na bando kotanga courant ke kotanga ngana kotanga ba Bible na bango, ke bango nde ba comme ça na makamnga na lingi. Nyango na pa mutako yaka, et pas mutako yaka. Pensez à mutu ego memaika ka toujours échec. Mais tant on a monique nzamba solo belanga butu mo e malobezo kitelo ko lambula. Na lobi à quoi sert bon? Directeur ya université prophétique na New York. Le kolanga la bandaki ko makamnanga soki na zu message na komi na sali site web
sanangai na bengi directeur na yebisa liboso na biwebi na luta bandoto ebele na tuba mission mais na za koyeba ndenge ya koexpliquer ngo te na lingi na pe kotuna pas tout le monde mais lokola nga tanga kawa na ningo salisa ngai vraiment tala website na ngai na kotindelo ba révélation na ngai alobi otanga ka alobi kende na site oyo kende na site na so bandoto no tsakoneza université ba étudiant oyo baza kono batanga na bato basilisa basalisaka bato baza na bandoto yango nanga na yebisa bino naza dans le bon chemin naza dans le chemin mauvais te sikoyo directeur wana ya université wana akotaki mpe na site na nga abandi kotala ba ndenge na biso ba révélation atali ndenge na solola nzambe abengi alobi Eli yo zana nzambe nzambe zana yo lingaka nzambe mingi nzambe pe alingaka yo mingi. La réponse qu'il m'a donnée après apesa ngai site oyo nakende ko découvrir ba vision na ngai ndene ba ndoko benga ngai basokomela nga ozali prophète Eli esprit Eli ezana yo oyo kongole moko te okolo tuna kongola ko dinga kaka akata yo kibota pour mité message ko bepa. C'est ça le Saint-Esprit. Na pesi bino exemple kaka uzomona Saint-Esprit akoko pona muto ya aza zéro net ba Julia même ngai moko na uti ki musulman 30 ans j'étais zéro na makamba Bible na yeba ko te zéro mais papa nanga bando laksanga na yeba ki pe kutite ke nazalaka nani na yeba ki te ke naza même mwana na ye loin de là or que nzambe afinaka abombaka koyeba qui est ce Dieu likam ke ka Saint-Esprit ayebisinga na lota kindoto na méditer Saint-Esprit ayebisinga boke boyo ko fongola nzela ba diable na banzoto na bino yango na yebisa bino surtout femme faites attention na bandoto faites attention et ça la ba technique ko koyeba ke diable alobelaka yo bon na yebisa bino te poneza na conception langa ndenge na zolanga po même attention ko lobi nzamba lobelango 2-3 fois na yebisa bino soki serpent a vivaka na kati na yo akoyebisa yo ngota 10 fois baso contrôler yo aso contrôler ba pensée na yo c'est ça et local boso fo olinga oyeba esprit nine etamula est-ce que dans l'esprit ya mabe et local boso fo olinga oyeba royaume ngana c'est ça royaume ne na kopesa exemple ya Ntimba Kembo Mantimba boyebi bien Mantimba Kembo atunaki nzambe na ngena yeba na royaume eloko ne no réserver nga na royaume amuna ina papa elinze ça amuna kinga tu vois nzambe a confirmé ye royaume amoni bato baso osenga pardon mindele a confirmé c'est le Saint-Esprit qui l'a parlé maman Ntimba Kembo boyebi oya mona nga pe na bimela ye donc na musuni amoni nga bona musuni vis-à-vis na ndako na après na disparaître wona za sirki wana za aza papa elinzeza pamoni nga pe na musuni après na disparaître atungisi mbali na yawa osomona po azoyeba ndenge ya kosambela azoyeba ndenge ya kosalela na nzambe mama Deborah moko kakotozana ye mama Jishi alinga tesenga abi papa nalingi papa elinzeza abenga nga tanga sambelaka na tongo na prière na ya tongo abenga nga to sambela mbala moko elekaki tante na tindele message ozali prêt to prier ye moka sekaki ya abi papa naza prêt to sambeli atuna kinzambe osomona c'est là vous pouvez connaître que molimo santo wana na be prevande ngwana kwanza musika na yote azana yo pembeni botoke mingi kuna tro to yeba nzete azanani maya azanani molimo santo nini bafwa na biso ezala vraiment manifester vraiment na ndenge moko il y a vrai le Saint-Esprit pas le Saint-Esprit ya ba piton ya ba diable ya ba ndota lukuta non osomona mais nous vivons la vérité rien que la vérité et puis faut yoka parole nzamba zoloba na yo nzamba zoloba na loko moko tam sopo méditant ozo kokate c'est la sagesse l'esprit wana balobaka na sagesse c'était
balobaka na désordre akoko pesa bakombo compliqué alobi lobo compliqué allez bare yango loba Satan va-ti de moi soki eza nzambe nzambe alingaka boye te nzambe akolakisa soki eza nzambe toleki wana point lisusu elaki mama atuna nga likambo ya likambo atunaki ngai likambo ya nde yango wana naza koexplike likambo ya oyo toloba tout à l'heure likambo ya Emmanuel parmi nous. Je suis Emmanuel parmi vous. Ngai Yesu nakoloba nazali Emmanuel parmi vous. Bino bakoloba Emmanuel parmi nous. Pas c'est fou. Faut te comprendre bien. Bino bakoloba Emmanuel parmi nous. Bengai nakoloba na nzoto ya Yesu nazanango nakoloba Emmanuel parmi. Je suis Emmanuel parmi vous. Na Bible, Jésus-Christ a le royaume est parmi vous. Le royaume, beaucoup mona ke makambu Julia yoki ezo kende ndenge moko na Bible. Ezo kende ndenge moko na Bible, mais bato ba interpréter la Bible, ba yeba kiteke mabomba mi eza na Bible, o papa na biso akobimisa yango na la fin du temps. Mutu moko te ayebaki kavete oyo na yebisa binaso mutu moko te ayebaki elinzeza koya na kombo elinzeza personne mutu moko ayebaki te. Dieu a caché ça. Dieu a caché ça. Mwana oyo epai ya botami ba yebi ete epai ya koli ba yebi ete epai aza résident ba yebi ete même na famille na nga ba yebi ngate nazo yebisa bina solo. Dieu l'a caché, a fait que cela soit comme ça. C'est sa gloire. Ozomona, to longwe wana elo suna bawa. Bon, zana kenan point mona na loba important na pseki pa mama Deborah awa tigana pointa ngona no bien pour ele kanga ite na lingi makambute lelo. Token a prophétie lundi, j'ai reçu un nouveau style pour mes cheveux. Le moins na salon d'activité pour tous qui déjà timing pour notre titre. Bon, pour ça là ce qu'on a nanti ka pour na salon pour la zui modèle mususu ya suki kaka boy mais qualité moko ya kusakana te. Peut-être ce qui fait que la susu bien de na éviter forme suki wana ngala yoko bona na kacha na mutuna nga suki wana basalinga non mais Julius alobaki yango déjà ndenge basali papa eli garçon wana suki yoko toloba garçon na suki kitoko Julius alobaki yango ngai mona yoko mona mutuna nga ndenge basali suki ozomona na longwe kuna na lakisa na ndenge na paraître so na mimoni nga mona ko me wana ndena koloba te. Après. Jeudi le 15 juin 2023 à 11h11 minutes l'après-midi. Puis nzamba lobi puissance ya alpha et l'oméga ezali makasi mingi. Puissance ya alpha et l'oméga ezali makasi mingi. Yangona na uta ko yebisa bino mwan muke ya ba anges chérubins. Ce sont des anges très ezana mabomba mi o nzamba sali na mokili to yebi yango te batu bazo yeba te moyena na fongulela bino makambo ebele eza te po nzambe na biso na yebisa bino aza na oyo babengi identique, confort et précision. Identique, confort et précision. Oyo mutu aza na mote makambo tokosala na Congo, ça sera incomparable na ba précision, na confort
et kozala différent envers les autres. Ngai moko naza témoin. Emmanuel oaza na kati na akoki kosala oyo nyonso ye alingi. Il peut faire ça. Nazo yebisa bino. Botala nga kaka na moke ndenge tosalaka ba graphique oyo. Bokomona eza na multiple ya ba idée, ya ba imagination ya Nzambe. Eza ne bandelité, eza na suka te po aza éternel. Na koki kozwa pensée na yo na manifestant ndenge mususu. Mais ndenge na kolobela ngo tu ne peux pas comprendre que na lobilo na bunzambe mona na lobi na bomoto. Eza ba système mo na ebisa yo. Bo vivre na Emmanuel Poyo, po toko solo la ndenge moko lokola batu normal. Mais c'est terrible tant on a mis sur l'ange fungamaka, tant on a kota na muzindo ya Emmanuel. Na koma susu mutute. Tant on a koma na muzindo na esprit na latin zoto esprit sikoyo. Faites attention, eza ebele. Eza ebele. Ozomona. Donc ba précision na yango Congo écouter la main. Yana ngina pesa bino prophétie moko avant kena na prophétie oyo pona komaki yango te. Na komaki yango te. Tangu naza ko komandenge mama Deborah yebsinga pona Julia. Je suis Emmanuel parmi vous. Quand j'écrivais les noms de quand j'écrivais que je suis Emmanuel devant vous, na motema na ngai kombo ya nkipa vita et apparaître. Kombo ya todo solo ensemble na bisobo. Na koti na molimo ana clin d'œil kombo ya nkipa vita et apparaître ngala lobi ah. Donc Julia esprit ya nkipa vita comme lié. Donc Julia sa nkipa vita. Biso tuto aki wana tusiki. Que mbona Yesu. Tusiki. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Yesu azali vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Tozala ki wana mama Deborah, mama Nelly, M3, papa Bakana, papa Robert, gouverneur. Tozo solo na lobi Kombo ya kipa vite yele linga yawa secours. Bosala secours awa. Ambulance ko yawo bende kinene. Nkipa vita ebimbi wana. Tala mabomba mi ya ndenge wana. Bande konanga na ngina pesa bino histoire. Na pesa bino vérité, ma maman congolaise. Ma maman na ngai bande konanga na pesa bino. Motema eza sanduku ya makamuso. Kipa vita a traversé plusieurs femmes au Congo, naïb Sabino de là. Kipa vita a traversé la vie de plusieurs femmes pour Amilatama, maman congolaise, naïb Sabino solo. Kipa vita a traversé à koye pa songolo oyo. Et c'est tout ça même ba audio, ya kipa vita, et ça na défi na biso. Bandako mona kipa vita azo bimela bango. Na kombo ya kipa vita babi prophète nene do to rotuna ba ko benga ngai ngala abibeli bino to ta prière kipa vita za obimela bango melelo babima na royaume pona nzoto pona musuni pona makambo besoin l'école cherche babima na royaume batika kipa vita wana ba mama boni na royaume o ba yen esprit kipa vita naibisa bino Kipa vita, même na yebi oyo kutu baza na royaume te babima oyo nga na yebi tozala bango presque toutes les mamans oyo baningaka Nzambe Yesu bamilobaka ke baza bankipa vita. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai, papa. C'est vrai. Vrai, papa. C'est la vérité, papa. Maman congolaise nyonso. Maman congolaise nyonso alingi azwa nkipa vita. Koma honneur ya kipa vita ngana sa kipa vita na lota kaye na ndoto po kipa vita esprit na ye eyeleli ba mama congolaise mais kipa vita zo tala mitema na bango
moko penza tozo so na yebo na téléphone na muni pena kipa vita alati bilamba pembe elamba pembe akufile dango tina mutu na mona na ye oya kufaki mona na sana panzi na zo mona kipa vita a cercle bilamba pembe lokola bata na yebsenga bi obina ngozo solana kipa vita sana panzi na yo donc kipa vita zo kote pai na yo to mona ko benga memi à l'âge de 20 ans ou 18 ans hein à l'âge de 20 ans ou 18 ans 20 ans mwana muke mwana bape batumbiye po kaka azoluka liberté ya Congo po mindele babandaki kutungisa ko corrompre ba roi ya royaume Congo siko nzambe apeseki révélation azwaki 5 révélations na yebiango azwaka 5 révélations na yebiango sikoyo bamindele bamoni mwana oyo aye na moto poto bomaye ndenge bakangi Simon Kimbangu ndenge pe bakangaki Jésus po omonaki Yesu aye pe na moto aye na lumière po balongola ye yango na elakisaka biso que Jésus n'était pas blanc mindele na bango moko baza ba raciste te nazo ebisa bina solo mindele na bango moko baza na raciste te mais parce que Jésus-Christ était noir. Ce que Jésus-Christ a dit, je vous dis la vérité. Hein? Même Lumumba. Lumumba a dit la révolution pour l'Afrique. Et ça la moko. Mais il faut tout bomaye. Babomé Nanzelana. Il y a Mobutu. Kakande kola noir. Les traîtres. Hein? Kasavubu. Empoisonné. Hein? Ah, vraiment. Bino ba Congolais vraiment oyebi biso donc oyebi nga na bima Congo kala tant so na kutana na ba africain mususu ba sekaso balbaka bino pena bobomi président na bino moko bobomi président na bino moko bobomi président na bino oyebi na yebisa bino en un clin d'œil na lo bango sikoyo en un clin d'œil oyo tozo zela na kanisi population mukili et qu'on le kata la moitié. Naïb Sabino solo. Pour me téma au besoin de changer terre. Aujourd'hui, pour la penda au senga pardon na Nzambe. Mo téma no ozalo ma bea. Sukula yango na maya mulimo. Na makila Yesu. Sukula bilamba na yo tout lelo na zoloba. Parce que mukolo wana donc tokoyoka oyo mama Julia koloba mikolo yo. Eko pesa biso mawa. Mawatro na ebisi méditant on bien méditant kozana na ko kimamba te méditango o lobango kitoko bato ba saisirango ata bato nyonso ba koyoka ngote likambute o ba koyoka ngo ba kozala sauver oyebi le cœur a vraiment na ebité satana. Je ne sais pas, nene bato bakokoma na motema nzambe atanaki mutu na bolingo mutu akomi incrédule boye penza mutu akomi naibi ndenge koloba te ozomona kipa vita esprit na ye etamboli na bakongolais ebele na oyo biso nga na bino toyebi te nazobisa bino solo et tous na ba congolaise na ba mama congolaise qui pa vita mais mama moko te oyo azokoka kofanda na kipa vita pona abima reine ya Congo personne mais lelo tango tozolo ba likambo ya Julia mama nanga atako lobela ngai awa que eh ben, je suis Emmanuel parmi vous. Tant on a zo komayango qui pas vite bimelinga mama. Et Julia qui pas vite komelie. Kembona Yesu. Kembona Emmanuel. Alléluia. Kembona Yesu. Kembona Nzambe. Zana uzana. Gloria. Amen.
yango wana nzambe apamboli ba mama nyonso na le 27 avril ya ne nyonso Kipavita azalaki pe na kati ya mapamboli wana po akufaki po na honneur ya Congo. Tokotiaka date ya Kipavita na Congo na yebite soki se batia yango. Tokoluka date wana oyo babumaki na mwana na biso wana. Oyo Kipavita lobi na mwana, alobi na bango, bino boye koboma nga na mwana na nga ya mokebo. Mwana wana akoya kovanji bino. Bakobengaka ye Kembo dia Nzenza. Kembo dia Nzenza. Tango nga nazoloba Kembo na Yesu, na kanisa kango te yelela nga ka nengo na banda ba video na nyonso. Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Siko tokomona Nzeza azakaka Yesu ye moko wana. Kembo na Yesu. Kembo na Nzeza. Na yeba kite. Nazalaki na makambo ezobima na mutuna nga. Ezobimela ndenge nini. Mama na lobi bakobengaka ye Kembo dia Nzeza. Ah! Nzamba lalaka te, nazolela, nazolela. Une fille de 20 ans. Bino ba mama, boningaka Congo mingi. Mais ba mama, boza positionné te, na yebisa bino pena ya solo. Boningaka Congo mingi, mais vous n'êtes pas positionné. Boza boye trop. Na solo ba pena ya solo. Nazan natir na bino te, hein. Nakobomba ma lisusu te. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Nakobomba ma lisusu te. Oya lingi makambo aya. Oya linga testenga a tester. Oya lobi papa na ngai. Kipavita tokoluka juru oya azonga kina mabele na mwana wana. Ekozalaka feti munene na Afrique mobimba. Pona bomona la méchanceté ya ba étranger na lobi lelo je parle encore. Botika banzambe wana bazango kosela bino kosambela na bandege ya église wana botika banzambe ba étranger wana. Il faut leur abandonner dès maintenant. Tokende na banzambe na biso ya bakimbangu. Botika banzambe wana bino boyebi te. Oh ba missionnaire, ba Pentecôte. Tout ça est outil na catholique. N'ayebisa bino lelo. Nyonso eza ba revenant ya catholique. Eza kaka singa moko wana esali ba circuit boy. Botika banzambe wana na ba diplôme na bino ya théologie et pola. Pona nini bino bato bozotanga, pona nini bozoye ba révélation te. Ça c'est ma question. Pourquoi vous n'êtes pas dans la révélation? Pourquoi vous avez beaucoup de temps que Congo est Israël? Pona nini bozolo bela makambo kimbangu te. Pona nini bozolo bela makambo o ezali kimbangu o azaye moko Jésus-Christ de Nazareth. Tamba za témoin azomone longi na ngezo manifester et comme kimbangu et comme elinzeza ezo varier. Hein? Atanga na éclairce théologie te, mais nzamba zo la sa révélation. Hein? Hein? Boko no kozwa kaka bandoto na ndenge ya makambo na bango wana. Boko so bandoto na ndenge bokoko na bino te. Ngai tango tozo boma nguma wana nyoka wana. 3 personnes en Dieu to tumbiye. To tumbiye pendant par la puissance au nom du Père, du Fils et du Saint. To tumbiye moto aziki. To lobi toko tonga mboka na biso na ndenge ya bokoko na biso. Tokotonga mboka na biso na bokoko na biso na ndenge ya étranger te na ndenge ya Congo ya bokoko na biso bolongola banzambi na bino wana botika yango ndenge moni. Moi je respecte Pasteur Soba pour Pasteur Soba a sali découverte mon na vie na yazo eba eloko salité. Ça je vous dire la vérité, quelqu'un qui est pasteur à son église mais Pasteur Soba ayoka bonanga alobi ça c'est le messager de Babel, c'est un messager. Hein? Papa wana Soba, azuma pamboli, nakacha vina ye, oya yibite. Lelo, Julia,
ayeko botama na ecclesia soba. Pona nini motema na ye atala kite kaza pasteur. Tout ça, ça vient du cœur. Atala kite ke pas na connaissance à pastora. Non, ayoki liloba ya muninga na ye, yande kona ye propre congolais. Ayoki accepter yango. Mais c'est un pasteur, mais pas les pasteurs d'aujourd'hui des Congolais. Ils ne veulent pas accepter ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai, papa. C'est la réalité. Vrai, Père de l'éternité, c'est vrai. Ils ne veulent pas accepter, c'est la vérité. Kaka kolata ba veste. C'est la vérité, papa. Kaka kolata ba veste. Ouais, papa. Tango bozo bina na église, bozo bina na fier. Croyez que bozo sepelisa Nzambe. Hein? Yango no moni tozana mama na solo ba bébé, mama Marie Magdala. Tanga uti na komba, tanga yoka ki voix ya Emmanuel. Atuna ki Nzambe lobela ye. Tango Nzambe alobeli ye. Alobi telefona bima, po Nzambe alobeli ye. Pasteur na ye bazolanda. Aya kolota lisusu kaka ba pasteur wana ba ye pa ya Emmanuel. Aya bisi ba ngalobi te. Ça eza maladie eza na ba pasteur yango wana. Ils ne veulent pas croire parce que mitema na bango eza condamné déjà en dirse. Faites attention. Qui est Dieu? Okumona ifo motema nozala humble. Motema nozala ya pembi. Motema nozala kolimbisa. Celui qui est Dieu. Aningi motema wana. Kola, pasteur soba. Est-ce que pasteur soba zalia walelo? Hein? Osomona. Donc, mutu ya boye. Papa ya boye. Motema humble. Amikitisi. À découvrir nos vérités. Batona bazami ngite na mukilo. Na kanisi to na sabino professeur Musona ezo kim poto clôturer wana. Na sabino lo mo lelo zala ki joie. Na benga ki ba serviteur de Dieu to banosa déjà réunion na position to dans ngo ya royaume de David. Nzamba lobi apesi budget moko eza ngo muke poto déjà to sala plan ya ko sala bureau ya royaume oyo pa ba ministre ba kozala to sala yango c'est 25 millions de dollars na obomba te po biso ndenge royaume ba no ko fonctionner ba budget ne ezoya ekubanda koleka na batu bakomona kayango bazotanga yango mbongo eza na suka te tokoboma kango te na ibisa bino bokobanda ko vivre fortune na bino ndenge eza ko tata epesi chiffre boye bokobanda ko vivre yango poelele bokobanda ko vivre yango poelele. Vous n'êtes pas n'importe qui Congolais, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Batupe balobela nga ngo me babima bima bakinda. Au combat sauvage ezala toujours ba robunsa kaka ba Congolais. Ozomona nde lelo nazomona na tongo na ngawa. Naza na cheval ya pembe. Nazobeta contour ya côté antsele wana. Nazotala ndenge bureau emplacement ya bureau ekozala. Qui papa Jean-Christian, il faut te yeba Nicolo yo. Bureau na biso dans un placement nini. Na sabino. Et si kata bon, kuna papa le vina ko ba boite. Bureau na biso e vous a déjà na ba côté wana banselo keti likolo surtout côté mai sali. Côté hollandais to kocha kembo ya bureau na biso dans la sophistiqué. Bureau mokote na mokili. Oye kukanana bureau même ekoso milliards de dollars comment dans la mbongo koleka nyonso na ebisa bino et puis na ebisa bino lelo na monde congolais na ebisa bino na monde biso batuna biso o papa na biso poneli bango ba travailler pour na Congo na ebisa ba étude na bango ba saleza na tina te donc na solo bango solo ba étude ozalaka na témoignage. Le premier cristal théologien azali bien fondé planté pour nous passer biso illustration à ce qu'on a développé
Il y a Congo. Mon père m'a dit, le Congo, c'est une agence de développement. C'est une agence de développement. Naïb Sabino. Makambo, biso, yakana Emmanuel. On a développement. Mindele bazala même pas. Bazala ngote. Mikolo na zo, c'est pas ceux qui sont le mot quoi. Na zo, na le mot na design, na makambo bele. Na monde na sala création moko eloko moko na bimisa na zo ta moko moko beter mona. Na mission sengala bité wana za koteka Congo. Na ko sala ngote. Na koko sala net ba sala ba marque amituka. Je peux faire ça. Na ke na inventer na teki plan wana. O mutuka mo ko kana. Je peux faire ça. Même dans l'avion. Na eloko nyonso je peux faire ça. Na eloko nyonso na koki ko sala yango. Ozomona po eza misère ya Nzambe, po eza tango suka. Toko sala ba building 300 étages. Ozana suka ozomona ba nuage oya liboso. Nuage ozana likolo na étage ozomona oyo personne na Dubai basali ndako soki ya moins de 200 étages. Biso ekoleka 300. Technologie wana bazana ngote. Nous en avons. Toza la technologie wana. 300 étages ozomona ba mapata na sena yo boy. Ozomona gloire à Nzambe. Na te. Wala na yebino ko sakana te. Oyebi ndoto mo na lotaka. Kote na bato ba interprétera ba ndoto ba kokaki te. Nzambe ne mtaki ko sanzola ngango. Na loti ndoto moko nazomona na telemi devant deux buildings ya 300 étages. Na telema kuna zotala ba building ngango. Sincère ezala ke soki ezomata. Ezomata. Poste ngaibu. Na lamuki, na révélation. Na komeli bato longa bala ko interpréter nga. Na moni na loti ndoto. Nazomona deux buildings ya 300 étages. Mutu moko te akokaki ko interpréter nga. Mais tant on a écouté na Nzambe, la kisanga ndenga ko interpréter ba vision. Nzamba lobi et nakolakisa yo moyen le plus facile ya ko interpréter. Alobi nanga likambo ezomona na misu na yo boye. Ezali yo moko. Donc eza likambo eza na kati na yo. Nga nazomona wana bana nga na boti. Na kena musika te na o nga na boti. Na ke musika te. Nazo pesa exemple na balabala te musika te. Oyo nga na boti. Nga mo nazo ko vivre technologie nini. Ezo manifester. Oyo mutu ba cheye tina mizeme. Ya ba noir nyonso mokili mobimba. Tina mizeme. Oyo azu for frais. Ya Hollywood na Californie. Hein? Oyo nga moko na boti. Bongo oyo eza na kati na nga ekobima te. Oyo eza na kati na nga ekobima te. Hein? Nakanisi likambo na nga sabinoka yango wana. Tozotala ndenge mboka sikoyo ezo manifester. Ndenge tokotia ba placement makambo na biso. Ndenge Congo eko changer. Na sabino bozala na esengo. Na sabino lo musu poto clôturer. Ba mboka nyonso ya mokili mobimba. Bakoya ko investir na Congo. Bakoya na bambongo na bango na Congo. Ba banki na biso ekotonda po bakoloba Congo ezali mboka ya kimia. Congo ye moko ezali Nzambe. Ekozala na kimia o nano monite. Pays moko te na monde bakoya na bavia na bango déjà ekozala kate. Pour force à Saint-Esprit Nzambe utolobawa. La puissance divine ya alpha et l'oméga ezali puissance makasi. Na koki kotambusa kotinda mupepe ndenge na lingi na solo bango na ko manifester vent coup de vent mupepe ndenge na lingi bongo yo oyelelanga na armenine oyelelanga na armenine bato mikuse wana lesha bazana Congo mobimba boyebi do makambo ezoleka te. Amen, 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 amen. Ozomona nde wana tozala na esengo surtout to vraiment to longola ba nyoka na mitema fukama vraiment fukama bena lela na Nzambe
ata soki nazo changer te mais yo koki ko changer nga po nazo loba na yo na lingi na changer mais nga nazo changer te nga nazo ko changer te ozo mona pe motema na nga nazo sepela boye te mais yo tu es capable ndenge Job alobaki tu es capable de faire toutes les choses nazalaki koyoka yo lelo na moni yo tu es capable de faire toutes les choses loba na nzambe na yo ndengwana ndenge Julia lobi nzambe akolobela ngai me nasengi nzambe te kolakisa nga Elinzeza lelo akomi na Elinzeza ntango nyonso ndenge bino mpe boza na Elinzeza ntango nyonso tamba pa lobi nga nalingi yo ya kofanda epai na nga na ndako na nakofanda epai na yo problème eza te wana yo kaka ye wana mona nga naza na ndako na ye ye wana mona nga naza na ndako na ye osomona eloko yo lingi okomona yango na Emmanuel okomona ngo impossible na nzambe impossible n'existe pas nakanisi topemi wana lelo merci mingi est-ce que ezalaki na témoignage tongaki tozwa ya mama na so M3 okoko pesa biso un peu rapide soit s'il vous plaît parce que namo déjà déjà hein eza déjà na ligne okoki kotyango comme ça toyoka héritage opesaki na mama Julia bon yo nde moto olingaki kopesa biso histoire yango après totyango na zela na talango otindeli nga yango déjà eza déjà en ligne na YouTube na YouTube ok zela na tyango na de fona kende na YouTube ou bien na kende na atindela mpe na WhatsApp na yo alors donc c'est mieux na zongo na WhatsApp donc eza likambo ya koyeba kaka foi ya mutu ndenge nini foi ezo manifester zana na talango yango tindi na se awa yango oui papa na monyango do na ofina kaka wana bon zana na tala mwa muke soki na koki ko ifo na chango ya mwa munene voilà na kena na partage na ye basoki ezali na partage ezokota te cliquer na vidéo na YouTube et après au partager mais ntango tie nazomona WhatsApp ezobima te zela nakanga nama problème nanga na onde yango naza deja na kati sikoyo ndenge nini bon sikoyo ifo nasaba ifo naboma baekran nyonso ezali awa ezala na nazoluka WhatsApp mais WhatsApp ezobima te
C'est compliqué. Allô, papa? Oui. Zelaka singana sala lawa partage d'écran. Yoko osalango. Oui. Ah, mais sur yoko osalango, nga osalango. Bon. Hein? Ozong c'est la ngai nini rôle. Ok. Ok. Nazong c'est le rôle, hein? Amen, papa. Ok. Zela muke nazong c'est là. Elo on va quoi mbete nga trop. Zana lo. Ok. Wapi oza pipona na peso rôle. Ok, aussi. Aussi, Amen, hein? papa. Amen. Ok. Bon, donc, Togolobana no boye. Est-ce que tu as Julia Lelo? Amen, papa. Azali. Amen. Okay. Azali. Amen. Bon, donc, tu as na ezali, Togoloba ezali, mystère de la foi. Le mystère de la foi ezali l'air to loba boye. Moto andimaka liloba. Akomona mystère ya liloba. C'est ça. Nde yangona toni topesa. Topesa kaka exemple. Tango toyambaki Julia, toyambaki ye na pasteur na ye, mais to sanzolaki oyo ekokaki toloba, me Nzambe aye komonisa ngo na ye moko Julia. Nde yango wana tolingaki totala témoignage wana pe yango pe emanifeste pe na ndenge tolobelaki. Bon, mama M3 koko kochango. Chango tolanda ngo po toclôturer. Azan nouveau dans la côté. On va jouer. Ouais, micro. Oya suka. Kembo na Yesu. Merci papa pour la reprise biso parole. Vatocha témoignage ya mama Julia. Donc ezana likamoko elekana ki lobby ezaki le 15 juin 2023 na batongo na lali na zoyoka mungunga papa azoloba wash sikoka na banda comprendre te wash wana ezali koloba nini. Et après tant komi ba 10h namoni mama apôtre Angèle Dinayame aye kotindela nga video moko a komelinga lobi mama yoka video oyo nga na bi eza na nini na kati alobi yo yoka kaka video oyo nini eza na kati apesi nga pe na place na koyokela video wana. Alors na bandaki kolanda video wana tang na komi na place ya pesaki nga nde na ye komona ezali message oyo papa azalaki ko pesa héritage ezaki le 7 avril 2023 jour papa bande ko parsala ba héritage ya bana royaume
et jour en gopé ça qui que c'est premier jour ya Mama Julia aya ko rejoindre biso na kati ya royaume akutana ki pe na grâce wana ya héritage nde papa bandaki ko pesa message o ezalaki portion ya héritage ya Mama Julia donc tomoni na kati ya héritage wana suite na yango ndenge papa zoyebisa Mama Julia lobi oza déjà apôtre et puis ayebisi so zui déjà héritage no eza na maboko na yo mais likambo akokamwa Mama Julia tango tozo ko partager na lobi ailanda nanu témoignage oyo te comme ye moko aza na biso présent awa akoyeba lolenge nini papa ayebaki na kopesa ye héritage na ye pe suite ya héritage wana nde bouleversement pe ya makambo minene eye kokoma na vie na ye parce que ezalaki temps na ye aya na kati ya royaume aya koyoka liloba ya Nzambe po papa Emmanuel David Linteza aye mpona kokomisa biso na destine na biso na kasi tolandi papa tozotia video ya Mama Julia po ye moko Mama Julia landa pe biso bane Congo peuple Israël tolanda makambo nyonso tu eutaka na esprit pe ekendaka na nzoto tokolanda sikoyo message ya mama na biso ndenge papa azopesa ye héritage na ye. Amen. Nazomona Mama Julia nazemba vraiment so ezana aza nouveau dans la côté. Mama Julia. Ouais, miko. Aza nouveau bandi lelo. Oh. Wa akote na ngenge. Mama Julia. Shalom, papa. Shalom, maman Nabiso, soyez la bienvenue. Merci. Yo peno okoki ko ratete hein? Maman Nabiso. Maman Nabiso alobi ngana rate na ratete. Manga wane teli wana ngafona bukango. Vraiment, félicitations maman. Oyebi kandenge na woto web c'est pas papa Soba. Nzambe sa yeba biso na première ligne déjà bien avant, mais atindaka biso male mais ndenge so mona vie so kitesa ba parachiste moko to 3 bakitaka baone sombala moko te. Ozomona biso pe tozo ya ndenge wana mais Nzambe déjà asa yebi oyo toza banane. Vraiment, je félicite vraiment ta présence matérielle et spirituelle, que vous soyez la bienvenue profondément dans les 4 positions de l'amour au matin yo ki lelo. Amour misato wana yo ki lelo. Je sais que au kopesa biso ba point pour na enseignement oyo au côté na premier Christian lelo oyo yo ki na bolingo oyo Nzambe azali. Oyo Nzambe aza mutuya. Oyo Nzambe aza unique Nzambe na mokili. Oyo aza lokola ye azali te. Nzambe wana fandaka na batima ya batu te. Nzambe wana fandaka na ndaku oyo ye moko asala. Oyo ezali direction na ye. Epa ye atambolaka. Soki ozana ozwi question okotuna biso okotuna ba mama apôtre bazali ba papa apôtre papa Soba aza apôtre yo po oza apôtre atokoti lelo oza apôtre. Félicitations okuti na héritage na yo papa na yo Jésus Christ asengelaki po na yo osozi yango eza na maboko na yo Mama Julia. Héritage na yo oza na yango tosengi yo la bienveillance. Fongola biso motema na yo po fanda bien penza. Toyoka pe ba témoignage na yo, toyoka bolingo na yo, yo po salisa bana Nzambe ndenge tozali na kati ya ndaku ya Nzambe. Oyo ezali ndaku ya Nzambe oyo ya batima te. Ezali ndaku ya Nzambe oyo ezali Emmanuel. Biso nyonso tokota na kati ya Emmanuel oyo azali papa Eli Nzeza. Tofandi na kati ya Nzambe spirituel. Meme atoza na kati ya ndaku na yo, me ozalaka na kati ya ndaku ya Nzambe. Kuna nde yo kokutana na Jésus Christ. Jésus Christ oyo lingaka oyo yebi.
asa silisina sengi papa nanga boye papa nanga azwa contrôle ya likambo na yo na libota na yo na famille na yo nyonso azwa contrôle au nom de Jésus-Christ El Shaddai, le Dieu d'Israël qui est Emmanuel El Shaddai, le Dieu tout-puissant azwa contrôle ya vie na yo asepelisa yo omona ke oyene sika oyo ezali bienveillance esika oyo yo okozala na société na kombo na Yesu tolobi amen. Félicitations encore na héritage na yo Mama Julia. Merci beaucoup. Amen. Merci Sa Majesté nazongi selio micro na kanisi pona lelo ba Kembo na Yesu. Kembo na Yesu. Hosanna, Hallelujah. Hosanna, Hosanna. Kembo na Yesu. Vive la vérité de Dieu. Vive la vérité de Dieu. Alléluia. Hosanna, alléluia. Wena moyo. Wena moyo. Kimbavita, Ren Kimbavita. Kembo na Yesu. Merci papa. Amen. Amen. M3, Amen. M3 Toyoki, parole de la vérité. Okosala biso ba témoignage. Pe okosala lisa biso. Bilo malo. Na mama tunda benga lo binanga papa. Kende na video yoga makambo lobaki. Papa kende na video nga mama tunda. Makambo no solo balanga. Ozomona. Yango na se kokisami tokomo mona otoko yoka lobby peut-être semaine prochaine et kozala susu kitoko makasi toko eze belé Yesu penda kangie boy donc ozomona vraiment que nzamba atali kaka ndenge tozoloba atani motema eloko mosusu te bato mingi ba BBC ba fortune na bango motema eloko mosusu nous partageons que le cœur soit d'amour de Dieu. L'homme se zate. Asale l'homme spécial na nzambe te mais motema na ye. Nzamba tali na motema na ye. Nzambe pa ye ba ya va bota manali bomo mama. Yo pe songo loko koma lokola yo koko leka paye. Ezana una barrière te. Oko koma lokola ye ndengo lengi. Ezaka motema na limbisaka. Longolaka banyoka bazalaka te ndenge mama na so Deborah so te biso ozomona donc na kanisi topemi wana nani susu aza na question to mwa likambo susu alinga loba po touti na séance moko ya bien ya vérité oyo ezali la vérité rien que la vérité nani susu aza na to conseil to nini akoki kopesa biso po to clôturer topesa liloba epai ya mwana nzambe nani. Amen, papa. Shalom, Dieu moura. Ezali mwana na ya mwasi. Mama Esterekanga. Papa ngala zande na question ya kutuna pona mama Kipavita. Mwana wana pona yebi histoire na yete na yoki kaka wana royaume. Meme papa Kimbangu na yebite na yokaki kaka na royaume tango ala Seigneur ala kisingake papa Kimbangu ezali yo. Papa mwana wana oyo bazikisaki ye na ye. Nde azalaki papa Simon Kimbangu? Oyebi na yebisa yo likamoko. Avant de répondre à la question de Maman Nelly, après ce qui est histoire sur les lois, mais Maman Nelly, na ningina lo makamuna musunite pour lobby eko zongela ngai nga oyo lo bamarepai na nga ona yoki na kanti na nga suki na yoki te na ko sala ko fabriquer te na ko ipe ko loba oyo batu biso ba lobby te na ko sala ba commentaire likolo nango. Bomona tamso na ngina loba makambo nzamba zo pesa ngado na loba te na ngina loba oyo za vérité la vérité oyo wuti na Seigneur Jésus Christ Nazareth ngai en tout cas kuna na koko dona koko répondre yote mes connaissances ngana yebi kaka ona yebi sibino Kipavita suki na Nathalie
na 5 nzamba lubina sabino 5 dimensions ya connaissance pesa ke pa qui pas vite 5 dimensions ezali nzamba bengiye. Ça c'est premièrement 1 nzamba bengiye nzamba yebise fois salisa peuple na ye pour aider peuple na ye nzamba atalisi dimension ya révélation abitala dimension na pesi yo za mwana mike mekoloba te ko za mwana muke kunga na yebi ndenge na sala kiyo kende o sauver peuple wana kende koluyebisa bango ndenge nga na yebisi yo dimension 2 ya liboso benga 3 dimension 2 yango nde na otoloba dimension 3 abimeli bandeko oyo bayebaki ye na courage na ye po azalaki très courageux oyebi na mona Obama ntango azalaki na âge ya 14 ans ndenge azalaki trop brave trop courageux akotambola na 5 moko na ntango aza na âge ya 14 ans na mona Obama ozomona maintenant namona président Obama na révélation baye na mwasi na ye na ndako na nga na building moko kitoko na ndako na nga te tosololaka mingi na mwasi na ye na yambaka bango ozomona me wana na molimo te akoyeba te dimension 1 nzamba bengi dimension 2 nzamba présenter dossier dimension 3 akokutana na bakamarade baconnaissance oyo ye ayebaki na âge ya 20 ans wana akutana na bango dimension 4 il faut exécuter mission wana akutana na bandeko na ye wana 4 fois exécuter mission wana tango exécuter mission wana na yebisa bino lelo tango exécuter mission akeko yebisa ye moko akeko yebisa ba royaume Congo ba roi wana akoyebisa ba roi wa royaume Congo et troublé bango batali âge na ye ato selikala bango même o meli kisite est-ce que meli ba roche to bangite yo mo so make so respect bo ndeke net oso abime bino bozo mona mindele baso kosa bino boteki mboka. Vous avez vendu le pays pour na mindele o eza mboka na bango te za mboka na bino siliki na bango mindele ba ye koyeba mindele ba ye koyeba ke kofunda société tellement mutu munda zaka complexe na muta pembe ça ne va pas tango ba ke kofunda mindele ba yokani na ndenge na bango ale basali cour ba condamné ya mort il faut ba wana nyezo za na numéro 4 il faut ba sala nini ba exécuter na moto na mwana na ye numéro 5 tango ba bomie numéro 5 na mwana na ye Nzambe a couronné ye reine du Congo na yebi couronne na ye ndenge ezali ala na 5 étoiles tango babomaki ye bakondanaki ye à mort pe moto moko te alongola condamnation na ye moto moko te na Congo alongola condamnation wana po akufa moto moko te se Emmanuel David Elenzeza aye kolongola condamnation oyebi soki moto bakondane yo à mort condamnation pe ekendeke kolanda yo ina liwa ekolanda yo yango no moni Nzambe tango Pierre akotaki prison soit kasho benini ba disciple basambelaki mingi po bakoselaki Pierre makambo ba disciple basambelaki makasi Nzambe atindi ange akendeki kolongola ye na condamnation wana ange ye alatisi ye basandale longola bilamba lata bilamba lata jaquette lata basandale ange aleki ne kaka wana bagarde ya prisonnier bazalaki wana
ange aleki na Pierre wana Pierre azalaki libéré bakepe ti Pierre ndenge elikilaki ndenge wana me na nkipa vita Emmanuel nde aye kolongola ye na emprisonnement kolongola ye na emprisonnement ezali ndenge na détaché ye na condamnation ya liwa po Emmanuel aza mai ya bomoi nzete oyo ekoyaka te ezali mai ya bomoi yango na papa nanga atalisaki ngai na libere ye na liberaki ye aza bomoi aza reine bamama ebele na royaume balata kombo ya nkipa vita me bakima bazoyeba te diable azobundisa bango mabe namonaki eloko moko mpona nayebisaka Julia elika moko namonaki eloko moko lelo so te lobi maintenant nayebisa biso de nayebisaki faites attention na tentation jalousie ekoki komanifeste namona eloko moko nayebisa ngai na ye me nazobunda deja na likambo wana parce que Emmanuel aye kosauve nayebisa bino bamama ya Congo nzambe alingaka biso mingi makasi po Congo eza ye moko nzambe po Yesu bakundaki na mabele ya Congo makila ya Yesu emonisama na kikulukuta ekundama na kikulukuta biso bakongole tolataka makila ya Jésus-Christ ata soki bondimi yango te moto akoki kolongola verité ya nzambe aza te po bino bolingi bomona oyo bozotia na bapolémike na bino po bokroire mais oyo eza na kati ya révélation bozoyeba yango te po bakolisi bino na musuni na esprit te bazokolisa bino na musuni kaka na esprit te yango na makambo na bino eza compliqué ozomona mais oyo kolongola vérité oyo ya royaume de Jésus-Christ aza te je suis Emmanuel parmi vous oboyeba nango pe naye kopesa bino kimia ya libela mwana moke azoloba ngo Julia pourquoi pas ngamona kokolobaka ngo parce que bokubisi ngai na koloba ndenge nini bokoyokanga ndenge nini nzambe fa aloba na moto oyo azali saint lokola nkipa vita yango naye komona image ya nkipa vita eye kotombe epai na ye elingi oloba biso bamama ya Congo nous portons l'image de nkipa vita chaque congolaise faut toyeba yango mais vous l'abandonnez congolaise nyonso aza na image ya nkipa vita comme biso tout tozali na makila ya Yesu Kristo il faut toyeba en tout cas mama na question tuni nayebi ndenge nakoko répondre te mais na répondre yo selon ma connaissance oyo nazwi pour le moment toyebi te lobi nzambe na biso akolobela biso soso nene mpo nalingi naloba oyo eza oyo ya révélation te mpo nayebi bato ya mokili ndenge baluka kotrike bato nakoloba kaka oyo ngai nayebi connaissance na yango papa na ngai ndayebi nyonso na nti na suki wana nani susu mtazana merci papa merci pour la réponse merci Amen. mon Dieu mon roi Ok, merci Amen. beaucoup nani susu aza na question to aninga conseiller biso nani Shalom, papa. oui papa na biso gouverneur Merci, papa, pour la parole. Bon, on a la question, on a juste un conseil pour couper sa biso to bana na yo na kati na yo. On a ligné donc moko na biso ndenge tozali to ebake to utie pa na yo. Donc esprit o utie pa na yo ndo so pesa ki yango déjà mission o to uti nango o to na on pesa na mabele. Ndenge tozana musuni boyo. Donc moko na moko ça a déjà héritage na ye. Donc tozala na mitema ya kofungwa. Ndenge tolobaka to sambela pona mama na so Julie pour bénédiction azui ezali ipamboli na biso nyonso na kata royo. Un message oyo ya mutuya oyo. Donc tozala na mitema mabete, tozala na mitema ya nungu te. Donc tosambela to sepela ko tozala na sema. Vraiment elona ngana loba vraiment mingi ya mwana parce que moko na moko déjà ça azui déjà héritage na ye. Donc tozala na maboko zana kati na biso ne to sala ke to solo na molimo tata weza kati na biso ya moko na moko ebini. Ba pena bazwite onan ba ese manifester te ko yaka. To ya muntu na muntu na mission na yeso na mission moko te muntu tazana musala na ye azana poste na za kana mo.
Donc, tout à l'écolo, donc, tina mabeli. Amen, papa. Amen, papa gouverneur Chibango. Merci pour notre service conseil encore. Naransi nani susaninga loba poto to clôturer to zone c'est le lobe pas maman na biso. Bon, na moni hein? Amen. Amen, amen. Merci pour la kopesa ngai lobezanga mama Ntunda. Papa ngana ningaga na kumisa nzambe na pesa yo merci mingi pona oyo nyonso azosalela biso pona bolingo na ye ndeki munene. Parce que tozalaki peuple moko tobungaki toyebanaki te, mais grâce na yo Emmanuel sikoyo tozwi sikoyo identité na biso. Okomi kosala biso makambo minene oyo réservé pona biso eza munene mingi. Yango ngana yeka kopesa merci. Tozuna mama ki mpamvite na oto toyebaki te tokozwa ye tango oyo vraiment merci beaucoup pona mosala munene ozosala kati na biso papa. Yango ninga kaka na loba merci beaucoup. Amen, amen princesse Tunda, amen. Ngana binga kaye princesse po ayamba Emmanuel na le commencement ya royaume. Yango na benga kaye princesse aza mona nanga pona mona pebe preuve o yazali princesse. Eza ebele. Et donc yango na za princesse. Donc na otika ko benga kaye princesse te. Ozo mona wana zali héritage na ye azo na ye pas héritage na ye. Ozo mona mais il faut boyeba bien naza mona na bino Emmanuel, il faut boyeba ngo bien. Faut boyeba nga nazaka mona na bino Emmanuel, naza mona na bino oyo na ye po bino bobokola mona na bino ozana kati na bino nyonso. Soko yebi ete koyeba e kaka. Héritage se pesa mina ba congolais nyonso presque ona bwa ebinga te bazana héritage. Ozo mona mutu na mutawoyeba ka package na ye ndenge nezali. Bon, en tout cas, topé mona merci mingi nzambe ya likolo na mabele azala na biso nyonso oyo azali papa na biso Jésus Christ de Nazareth Emmanuel alobi kembo na Yesu lipa ya Emmanuel ekota na bino lusambuka tozongisi lilo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien